ma famille, mbote ba papa, mbote na ba maman. Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a air ou la vidéo, il y a bonjour, topi, il y a bonsoir. Vraiment, nzambalola apambola biso, nzambalola apambola ngabino, na ba abonné nanga, na ba onyo, surtout bazo continuer ko s'abonner, pe ko vanda. Vraiment, nzambalola apambola biso. Voilà, lelo lisusu nzambe asali biso ngolu, ya koya lisusu tokutana to solola, et quand on tolobaka esika bato bomoi baza eyebanaka parce que totiaka nzambe liboso après tokoya mpona kodévelopper oyo ezali sujet na biso ya mokolo na lelo. Tendre Père, le Dieu d'amour, le Dieu fidèle, Yahweh topesio, merci. Merci nzambe na lola, merci nzamba bomoi na biso. Merci mozalisani na likolo penase, osa fidèle, osa bolingo, osa malam, osali biso ngolu Seigneur Dieu des armées après plusieurs jours, yakoya lisusu ko solo la lisusu elongo na bandeko, yawe na ba abonné pe na ba onyo so ba kolandanga. Yawe merci Seigneur pona oyo tikati na biso na mokola lelo to partager, tikete du début jusqu'à la fin, Saint-Esprit yonde orienté biso lobela biso, tia malobano kati na biso o tokoyoka o tokobima Seigneur ekobima katno esika ezwa esika pe esala misala na ba vie na biso na mabala na biso oyo nyonso to ezali ya yote oyo nyonso zo ya pona ko détruire pona ko bebisa ba vie na biso mabala na biso Seigneur ba comportement tout ezala musika na biso kasi Seigneur Dieu des armées ya yonde evanda ya yonde et se manifester pe gloire le kumu kozonge pa na yo poti yo nzambe par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, nabande koloba merci na ba papa, merci na ba maman, na ba onyo so ba continuer ko salanga confiance, na ba onyo so bozo continuer ko s'abonner et na ba abonner na ngape o ba vandi kaka kandi na lobaka ata nazo ya te na sali plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ko se désabonner te parce que oko raté na yo ka pamba ko se désabonner te pour nayaka kaka ata nasali plusieurs jours na sabino ke nakoya kaka parce que naza mutu moko boye nazaka tellement mambebele déjà mama ndaku mwasi ya mosali ya nzambe naza pe femme commerçante donc tala kaka makambo eza nga ebele kipe asala boye mais à chaque fois que nzambe ataka biso quelque chose auto ya to partager tozangisaka te koya parce que toyebi ke ntango toyaka koloba boye ata moko soka zwi atie na misala amoko abongoli motema abongoli bizaleli abongoli bacomportement mabe alongoli ayoki oyo mama abi alobaki atie na misala elokumu ekozonga kaka epai ya nzambe yango nde ezalaka le plus important. Voilà na ba maman de partout bozwami nga nazalaka na Benin naza awa na Benin en tout cas natekaka bilamba barobe bilamba bamama natekaka donc soki oza na besoin nango ocontacte nga na sur na ba vidéo mosusu eza précédent numéro na nge ezanga te numéro na nge ezali ou bien soki oza na besoin nango komeni nga kaka na commentaire na opasse numéro na nga de partout ozwami so oza na besoin passer ba commande na yo ya bilamba ya ba chapeau ya biloko nyonso a partir à Benin awa epai ya mama abi ocontacte nga toko solola. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Lelo toye ko solola lisusu sujet oyo eza susu très important. Alors ceux qui ont bali boso okuta na vidéo nanga s'abonner s'abonner vraiment et s'occuper au s'abonner déjà liker commenter et partager. Voilà lelo toye poto solola sujet oyo eza susu très important nga na yebisaka bino soki na ye seki namoni ke na eloko ya motu ya fona oloba nakoki nanga mpe koya awa na nzosala publicité ya biloko nanga oteka babilamba nanga nakoki mpe oyosala parce que eza chaîne nanga mais nalingaka toujours mingi soki na ye na eloko ya motu ya oyo bapapa babénéficie bamama babénéficie oyo ekobota ekosala misala na bavie quotidienne na biso na mabala na biso en tout cas oyo ekobakisa un plus eza très important. Awa tolobelaka libala pe bopeto ya nzoto. Alors na libala pe bopeto ya nzoto tolobelaka sujet oyo ezo concerner basi. Tolobelaka pe ba sujet oyo ezo concerner mibali. Donc pour dire que tant que tozolobela libala eza kaka kolobela mwasi te eza pe kaka kolobela mobali te parce que dans les mariages eya na basi ya bizaleli mabe baza mibali pe ya makambo mabe baza. Alors lelo tokomi omona mingi na libala makambo ekomi ebele na kati ya ba vie de couple makambo ekomi ebele na kati ya ba vie de couple ezanga makambo mosusu oyo biso moko
toke ozwa libanda toya okota na kati ya ba vie de couple na biso nde komi ko créer biso pe ba problème. Alors sujet à lelo to lobelaka mwasi ye moko te to lobela pe mobali ye moko te. Sujet à lelo ezo concerner tous les deux personnes na kati na libala. Sujet na biso ya lelo tozo lobela ba comportement ya ko éviter na kati ya libala pona ko détruire couple. Alors ba comportement ya ko éviter na kati ya couple. Ba comportement ya ko éviter na kati ya couple eza tellement ebele. Maintenant si nazo susciter ndambu o tozo lobela lelo. Comportement ya liboso nga na ina lobela ezali comparaison na kati na couple. Lelo tokoma omona na kati na ba couple ba copie coller ekoma osalama trop. Copie coller ezosalama makasi na kati na ba couple alors que c'est quelque chose oyo eza penza bien te. Eza eloko oyo ezo détruire mabala na biso. Eze eloko ezo détruire mabala ba maman. Oza mwasi oza na kati ya libala maman papa obali mwasi na yo. Nalobi sujet ezo concerner tous les deux personnes. Alors soki yo maman oza na kati na libala nayebi ke biso ba maman biso basi tozalaka ta mosusu na ba camarade na yo soit bandeko na yo bato oza na bango entourage je ne sais pas. Alors ntango oza na moninga na yo omoni eloko moko boye pa moninga na yo, alors to mobali ya moninga na yo asali moninga na yo eloko moko boye, yo ye na makambo wana ya mabe, yo ye na ide wana ya mabe, yo ye na sango wana ya mabe, oye nango na kati na ndako na yo okomi ko bousculer nango mobali na yo. Pourquoi? Parce que oyokaki mobali ya X asalaki, mobali ya Y asalaki, yo po ye nango oye ko copier yango, osali copie oye ko coller yango na kati ya libala na yo. Okei pa ya moninga na yo omoni eloko moko boye osali comparaison ya ye na ya yo, ya ndako ne na ya ndako no ya non, ce n'est pas ça ba maman, ce n'est pas ça. Balobi na biso la femme sage c'est celle qui bâtit. Mwasi ya mayele yenda tongaka. Alors tango yo sala ba copie coller, tango yo sala comparaison ya couple no ya libala na yo na ya XY, est-ce que ozo tonga to pe ozo détruire? Parce que ko sangana ya mwasi na mobali, excuse, ko sangana ya mwasi na mobali, mobali nyonso azalaka na besoin de quelque chose ko ote pa ya mwasi na ye. De la même manière mwasi pa azalaka na besoin de quelque chose ko ote pa ya mobali na ye. Alors ko sangana ya mwasi na mobali eza bato basangani na lien sacré ya matango bo sangani papa maman na kati na couple na bino bo vivre bino. Bo vivre batute, bo vivre bino, cela veut dire bino tant boza bino, bo tala o eza bino, bo créer o eza bino, bo fandisa o eza bino. C'est que na kati ya couple na bino, na kati ya ndako na bino, na kati ya vie na bino, bo sala ko bo créer monde na bino moko boye. Donc makambo na bino eza bino, o bino bo vivre, o bino bo sala eza bino, eza bino. Et on a passé belé ba comparer avant même mibali na bango na ba ex na bango na ba précédent na bango. Akomo comparer na mobali même na mbetu na mambo kosala na mambo ya donc na comportement na marabu nyonso omoni na mokili ba yebisaka biso toujours ya mabe tozwa ya malamu tosala nini tobwaka. Peut-être yo koko omona ta mosusu mobala moninga na yo ta mosusu alataka bien azaka propre, chemise na ye toujours propre, manzaka ya tonton wana ezaka toujours propre, alumbaka toujours solo moko ya bien. Comme si oza mwasi na ye moto asalaka baeffort wana mpo mobali na apparaître bongo, aponelaka mobali na bilamba propre, azwaka soin ya biloko ya mobali na ye, azwaka soin ya manzaka mobali na ye. Mais siko yo osala yango te, ntango oki omoni bongo ye mpa mobali mpe manzaka sali te boye mobali moko manzaka sali te nangako naluli manzaka na ye manzaka salite boy mona manzaka mobala nani o propre manzaka bino tama manzaka mobali propre mais ya yo mama siko tamo zo se comporter mo pa mobali na yo mais moninga oyo luli manzaka mobali na ye utazwa aswa manzaka mobali na ye ye moko pena mutazwa aswa manzaka mobali lokwa mama dia zo aswa manzaka mobali na ye moko mutazwa aswa siko ya yo zo aswa manzaka mobali no te mais ozo ya ozo omoni mobali moko te
alingaka mwasi akitisa ye, mwasi pe moko te alingaka mobali akitisa ye. De la même manière na papa, tango ozana mwasi no na kati ya libala eke omoni eloko moko malamu epa mwasi ya ndeko no, mwasi ya moninga na yo, luka voit même que ça d'une manière professionnelle, tout le bango bongo to ke na wata bongo d'une manière professionnelle, parce que baba ya malamu to zwa mabe to sani to boaka. Ce n'est pas que na sali comparaison mo na luki, parce que ce que ça na esprit à comparaison yango ne ma complexe, yango ne ma complexe na bete so ezali ki bien ya yo bien mwana kasi ya complexe, yango ne ma complexe. Alors tant siko ko koma na complexe wana kati na yo o koma siko ko vivre na babilo ko na ba concurrence babilo ko nyonso to wana, alors que dans la vie ce n'est pas comme ça. Couple na couple baza na histoire na bango, couple na yo ndenge eza wana eza na histoire na yango, couple ya moninga na yo ya x ya y eza na histoire na yango. Alors batu moko te bakotelema ba rencontrer histoire ya couple na bango ezala ndenge moko, eza na ba histoire mosusu omona esala mwa kokokana, mais d'une manière ou d'une autre bato bazaka na histoire na bango mpo boya bino nyonso boza bato moko te, boza bato moko te bocréer ke eloko moko te mpo bozala na bahistoire oyo eza identique. Donc cela veut dire ntango oza na kati ya couple na oza na kati ya libala na yo, vivre couple na yo, vivre makambo oyo ozomona yango moni vo même lelo basi bakomi komitika koyoka n'importe quoi, koyoka n'importe quoi. Au monde esika mobe o bazo humilier mibali, bazo finga mibali, bazo lakisa ke libala eza eloko te, libala eza boye boye, libala nde okino mona basi batondi kuna balati complexe, balati eloko wana, balati ba idée wana. Mama tango oza na kati ya libala no wana posa o améliorer, wana posa couple na yo ezala heureuse, ozala heureuse, ozala donc couple no ezala na harmonie en fait, couple na yo ezala na eloko moko boye ya malamu, n'est-ce pas? Yo okendo lekisa tante sinka o bato bazoloba négativité ya eloko wana, okendo lekisa tante ozala sinka o bato baloba mabe ya eloko wana. Il faut luka oyoka ya malamu po yebana ko améliorer. Parce que le loba nyonso bakoma ba mibali nyonso ba ndenge moko, et moi je vous assure aujourd'hui que mibali nyonso ba ndenge moko te, basi nyonso pe ba ndenge moko te, mutu na mutu ana éducation na zana comportement na ye. Alors lelo to komo mona ba mama bakomi koloba ba n'importe quoi, ba mama bakomi kozala influencer na ndenge ya mabe, ba mama bakomi kosala ba copie collée ya ba mabala na bango po ya mabala batu mususu po mema na kati ya ndaka ba ne pas la kisaki nyonso bino nyonso bozaka ndenge moko, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut éviter des comparaisons na kati na libala. Papa koko qui n'est pas ndeko na yo, okoko qui n'est pas camarade na yo, moi si na ye alambi sauce moko kitoko, tam susu mama na ndako alamba ngo bongo te. Tam susu pe na on pas alamba ngo te, parce que lelo na mokili chaque jour ma maison bakisa maison chantam susu côté o kenaki a découvert ki onko liboso ya madame na yo olie kuna. Alors façon ni siko yo ko ya koloba na moi si na yo, ya on a lobby les gens blond soko ko sala mo d'une manière professionnelle. Donc tant on lit na sepe na soso yo, en tout cas on apprendre un peu moi si na donc na ndenge moko bien en fait, ou bien to loba ne bongo te oye pa moi si na liaki fumbwa kona, mais alambi fumbwa wana bon na sepe ndenge la prochainement luka olambela nga pe fumbwa wana bon eza na ndenge moko bien, mais papa ozaka yo peno yeba no ko lamba te pena yo moi so yeba no ko lamba te na kenda he pa muninga na faut sentir fumbwa, olia fumbo sentir mabaku, olia fumbo so sentir ko olia fumbo so sentir to oso kumisa. Mais moi sinon nanda kuta mususa mizika ki aminio kisaki nzoto pasi po alambelo pa balelo nzunga moto nzunga boy, mais tant yo bandi ko sali ba comparaison o ozo humilier ozo diminuer ozo kataye o la kiseki aze lo côté non. Non, na kati na couple ça ne se fait pas. Ils ont raté. Moi si moroté. Mon bali moroté a se sentir humilié pas ya conjoint na ye. Et pas ya moto azo partager na ye vie. Et pas ya moto azana ye. Bande ko toti ka sala copie coller ya mabala. Toti ka ko zoya libanda to ya na kati ya mabala na biso na kati ya banda kuna biso to lakisa ke nyonso eza ndenge moko. Nzamba sali o grâce okuta na mobali alingi azo respecter yo.
En tout cas, profitez, maman. Profitez que kotia matoi na yo biyoka yokate. Ba place o ba décourager binote ba la kisabino ke non, kotia matoi no place ndengwate parce que ozo kene komi bo ma petite à petit. Ozo kene komi bo ma petite à petit. Luka o yoka ya malam, luka o yekola, luka ozale sika ozo sentir que bazo valoriser loko wana, ba pese loko wana goût, ba pese ngo valeur, ba la kisandenge nini loko wana ezala ke koyiko zala et ko aider yo. Et ko aider yo maman, et ko aider yo papa. Nzambe déjà nenga établissant mokili na établissant mobile étant en étant chef. Dans le rôle oza chef na kati anda kwa libala papa, tu es là pour na ko aider moi si na yo. Oza wana pour na ko minimiser moi si noté. Oza na pour na ko dénigrer moi si noté, pour na ko kitisa ete, pour na ko lakise kaze loté. Aussi longtemps sopa makila pour na pesa o nani o ezali jeune bana. Donc c'est que il faut ko yeba ko valoriser moto oza na ye. Il faut ko yeba na ko considérer moto ozanaye. Il faut que bana kozwa moto ozane na valeur ebele kotalisa comment lolenge nini combien aza précieux, aza na valeur, aza pena important na kati na vie na yo. Et ça très important parce que tant yo zana mwasi, tant yo zana mobile, muke ba maman même de toza na kati ya bandako. Omoni moto o lelo o yo mona tamso ozo envier. Oyebite par où mutuana lekaki pour comment esika oyo mone lelo pour envier. Oyebite par où alekaki les mamans. Alors même au moni ndeko na yo camarade na obiso bato bokenda na bandaka baninga obandi kotala asombi congélateur asika asombi bakiti a changer bakiti na cuisine kuna banzungu basani a changer ngape fona sala aujourd'hui ya pa na nga penza amona pe ok na ndako na otam sosa na ba projet no mususu na mbaya bozaki na ba projet mususu rentrée ya scolaire pe yango bozo préparer ta mususu rentrée ya bana bozo préparer ma belé mais yo ke kaka kozwa oyo mona ke pa muningo ye na oluki pe yango ka basala bosala kana kati ndako na yo pour que muninga na pe jour akoya découvrir amona zunga sala. Non, ce n'est pas ça. Ko vivre na concurrence, ko vivre na nini et ça bien te ekosunga yo te parce que na vie faut que ça la précise. Tant on a vu, on a quatre na vie des couples, faut que ça la précise, faut que ça na ba idée au mettre en place. Tant on ça la makambu na yo ebi ke makambu na dans ça la parce que j'avais planifié ça. Tant yo ko envier muninga, o lo ki o comparer, o lo ki yo pour ça la pour que boko kana bo ça na nenge moko. Muninga na peut être à travailler qui dur, à ce qui t'a ko préparer le ko mais yo siko préparer à moté. Cela veut dire ba programme vous a bouleversé. Au vandi si ba idée en place té, o ko évoluer té. Ndozo mona lelo ebele mitema na bango ikomi na keto tanga zo mona muninga évoluer tanga moni muninga sali makamba minene tanga moni muninga changer voiture amoni muninga sali boye mutema ezuye keto faki ye pasala kaka faki ba yeba falaki mais tant muninga wana zwa ki ba idée na ya vandi saki yango en place tanga zwa ki temps ko se préparer pour à réaliser projet wana azwa ki temps. Mais yo loko yeba kite loko zaka misu kapulu kabuna ba via batu na mahamba batu otala o loko yeba o zwa o copier o comparer otala pour la nini ye pour non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. En tout cas na ba couple faut ko yeba eza na ba biloko o eza interdit, eza na ba biloko o eza faut ko éviter. Bon le baka ke toi batu ça arrive mutakoka zate oui mutakoka zate mais na mayele o nzamba tia biso yango baloba mutu fo za na bo mutu fo za na sagesse fo za na bo moto kati na yo tango bo moto eza ya blo mususu osala moto lo baka ke za ba l'erreur etimente o sate oyeba ke bo moto na ngezo sala non na bo moto na nga fona sabo ifona sabo ite fona sabo ifona sabo ite. C'est très important, c'est très important. Comparaison sur eke tina kati ya li conjugal wana libale eke da na kufa tina niveau ya mbetu na moma ya magoda soki comparaison eke tina niveau wana c'est que couple wana eke da na kufa parce que tant oza déjà na ba pensée na ba imagination na ba idée que ya osala nga boye xy abandaki kosala nga boye wani ya osala nga boye te faki okomi na ba idée moko na ba imagination moko na makambo moko boye mama papa okoi déjà na infidélité ozo tromper déjà muninga na yo
ozo tromper déjà moi si na o tromper déjà mobali na parce que biso to kanisaka lokola ko tromper ko kwera na ikobo ezaka soki bakangi yo na hotel soki bakangi yo na bar soki bakangi yo na mwasi soki bakangi yo na mobali mais tango oza na mwasi no tango oza na mobali no na ba idée na yo na ba pensée na yo sur le plan sexuel okoma déjà na ba idée na ba sentiment na okoma na ba idée mususu ya x ya y ya mutu mususu eza déjà ko tromper eza déjà mabe alors seki na kati ya libala faut ko éviter biloko wana na kati na couple faut ko éviter biloko wana faut ko éviter yango oyo yebi ke eza ya malamu zwa adapter sala tango moni ke ozana mwasi no ozana mobali no et que quelque chose qui ne va pas vandisa mwasi na yo vandisa mobali no bo solola au calme parce que yana ba couple ebele bozaka na bino na tabu boza mwasi na mobali mais bozaka na tabu eza na babilo mosusu bokoka komilobela te komisolola te entre bino donc ekufelo kaka na kati ya motema obanda sikoyo kotala obanda sikoyo kokompare ya moninga obanda sikoyo kotala ye ndenge nini nga ndenge nini ye ndenge nini nga ndenge nini nde eloko ezodetruire kati ya bacouple ebele alors ntango okweya na live moko boye na video moko boye na émission moko boye bazolobela mabe ya mibali nde yo lati mosusu okonfirme obi eza ya solo alors que soko vandisaki moninga na yo soko vandisaki mwasi no soko vandisaki mobali no po osola ne po talisi tala mécontentement na yo ba pensée na yo ba idée na yo to pe oyo remarquer saint malamu te bolinga bobongisa na kimia pe makambo eninga ezala te donc ba idée bele oyo basi tozokotisaka lelo oyo pe mibali mosusu parce que eza mibali mosusu bazalaka na bango bazokotisaka lelo na mutu eza po azangaki kovandisa mwasi ne azangaki kovandisa mobali ne basala nini basolola mais ntango ye ide yeli makanisi yeli eloko yeli asali yango aréagir mbala moko e ayoki kuna abi non parce que yango nalobi na début na libala fo bocréer monde na bino fo bocréer mokili na bino makambo na bino oyo ya bino donc c'est que ya biso lokwa tosala yango boye nga so namoni mabe ya conjoint na nga na ovandisi tocréer togérer yango tobongisi yango entre biso. C'est ça. C'est très important. Alors, il faut qu'on évite. Faut qu'on évite. Ce n'est pas bien. Et ça, biloko oyo, ils ont détruit ma bala. Et ça, biloko oyo, ils ont fait un conflit et belé le long ma bala. Au moment un couple, babi maranda, kumoko balala rambe, tumoko, mais katina bango. Kati na bango pena makambo donc ozomona ke bolingo eza susute loko eza susute parce que makambo esakimela mpona nini atalaki ya moninga amonaki ndenge nini mpa na nge ezalaka te ndenge nini non fuko longola baide wana fuko longola baide wana parce que même na kati ya ndako nde tozalaka na mabala yango boye mobali auti na éducation est différent yo po auti na éducation no différent alors na kati ya éducation na bino mbale nde bozwi nde bokosangisa botala nini ya malamu bo attirer bo adopter yango mpe yango bosala nini bokokommunike yango na bana na bino bokotransmettre yango na bana na bino mais soki yo maman oza na baide négative envers papa oyebaka kovandisa papa te soki papa oza na baide négative envers maman oyebaka kovandisa mama te pourquoi parce que omonaki différence moko boye entre x na y mais pas moi sino eza te yo zwi yango lati yango okomi kosala yango problème okomi kosala yango neti non bokoko vivre bongo na kati ya couple te il faut ko éviter comparaison. Il faut éviter que talaka oya moninga parce que muto yo zo envier lelo aza pe na histoire aza pe na sika uta kino akomatia place aza lelo parce que na vinde tozala biso moko de fois to miyeba te mais nzamba yeba biso koleka tout nzamba yebi biso ayeba nyonso ya biso koleka tout yango na moni nzambe po pambola même biso amemaka biso étape par étape amemaka biso étape par étape po yebi ke Abigail ndenge aza biso na menyemba moko étape moko boye tanso nga mona miyebaka te nayebi te ke so nzamba amemi nga na niveau moko na okoma boye nzamba yebi donc c'est que fois amemanga na étape moko ya se nano amati nga ndambo donc naomata escalier par escalier donc nazo expérience wana nazo eba pasi wana nazo eba niveau par niveau nazo expérience à niveau par niveau pour que tant na okoma na niveau moko boye on nzamba ozelelanga on nzamba omemanga pena tina kene na eba pasi eloko wana na eba pe ko garder yango
nayeba mpe kogarde yango nayeba mpenzaki ata moninga mosusu namoni na nsima nayeba mpe ke ye mpe alekaki place onga nalekaki alors que ce n'est pas facile non loko eza facile te non se compare na ye te na mitala soki niveau soki nini te donc nga fo naza focus na oyo yanga namata na oyo yanga ye mpe nzambe ameme na esinko azomema ye d'une manière ou d'une autre, soit à mon toit, proche, n'a soit ici qu'il a aidé d'une manière ou d'une autre, je peux le faire, mais n'a pas ça la moitié n'a n'engé moro boye, il y a qu'au minimiser, il y a qu'au la qui s'aille kenga, il y a qu'au ça la boye, non. Vie de couple est un simple. Des fois, biso monde est aussi compliqué. Rapport to yeba ko lobate, to yeba ko sola, to yeba te bilo ni o photo to vandi sa na kati ya couple bilo ni photo vandi sa te. Des fois, biso monde c'est compliqué aka na point wana. Alors que ceux qui te comprennent, to yebi ke bilo nyonso surtout wana o eza malam te, to za simple. To za simple bien que to uti na éducation différente parce que batomi balo pe basanga ba uti na éducation différente surtout na débit et ça na ka moi passi mais avec le temps ceux qui vont se comprendre beaucoup se comprendre nengeni il faut aussi qu'on a na partage il faut aussi qu'on a na dialogue kati na bino manque ya communication aussi manque ya partage aussi et ça va comportement éviter. Il faut qu'on ait un partage, il faut qu'on ait une communication dans le couple. Couple pour se communiquer. Muninga yeba ba sentiment muninga te, ayeba ba posa muninga te, ayeba ba préféré à muninga te. Beaucoup évoluer nengeni. Beaucoup les intimité nengeni. Parce que na couple ne besoin na intimité na bino. Bozana intimité na bino na kati na couple alors na kati na intimité wana moko pe mosusu esengeli ayeba muninga très bien malamu penza il faut ayeba muninga très bien malamu pour ayeba que biloko oyo nde to vandisa onde to yeba na boy faut ke na ngo boy faut to sala ngo boy mais tant bo se communiquer te tant bo partager te partage na couple c'est très important. Ou apprendre oyo soli na muninga na nenga bien tout comme pour une people qui sentait que yo apprendre quelque part pour et tout cahier donc cela veut dire il y a des façons il y a des manières à parler à communiquer avec l'autre pour ne pas qu'on blesser pour ne pas qu'on la qui sait que à l'autre côté à sans impact non au contraire ça fait du bien tant au moins c'est dit que mba nanga apprendre ngé loko boy mo bala dit que moi si nanga apprendre ngé loko parce que ça mi bala nous suspect ba papa beaucoup ba papa me suspect bozaka na moi complexe wana o mona moi ça la sanga yo moi so yebi mingi o yebi yo yebi ondeni o découvrir ondeni non mo kila lelo ba tout na sous. À moins qu'elle s'appelle moi soit infidèle, mais soit moi soit infidèle, t'es mon qui l'a lelo. Ce qu'on est tingana teibo maman quoi la vidéo. Avant d'y moko ba idée na ye sali nga pena place maman bien lobi boy wananga na bongo sabui. Akia sol na papa parce que papa lo ba ke moi sino akene ko apprendre on peut ba mi balu bien. Non. Ko ba ka ko solo la. Pour moi si nous pas sabi oui na landa ke mission mo na vidéo mo maman mo ka lo ba ki boy tala. C'est ça. Mais tant beaucoup de rappelé basi na bino ba idée que non tant oye ko ebisanga c'est parce que sali infidélité c'est parce que on pas makangu c'est parce que non il y a besoin ça que basi mususu basi éloigner na mibali na bango na kati ya libala on a que moi ça c'est éloigner na mobali communication les a raté partage les a raté pour dire que ngaso na ekoloba awa ya malamu ezana na okate retour ezaka ka pour non ba papa faut bolo la pe basi na bino ba idée wana na kati na libala muteka okokazate. Moi c'est quand on muni mobali pa quand on munaye et au fur et à mesure bozo évoluer bozo vanda ne et se complétaka tant on va que l'expérience rend sage tant on a vane loko mo expérience na mo côté linga ndesko na ebisko ndenge nini na osala ndenge nini sko fona bongisa ce n'est pas que ceux qui moi c'est à lobby to mobile à lobby ne moi c'est mobile à monique moi si non ce n'est pas ça libala ezali travail d'équipe. Réussite ya couple et si mamika na maboko ya couple. Shit, tope échec ya couple et si mami peka na maboko ya couple bango moko. Parce que ngane na bona gérer ya libala nga na gérer ya ndako na ya couple nga na gérer ya mninga na ngate ya sœur na ngate lelo yo soki lelo nge yinde linga ici grec quoi za pembe na ngaka na maman bipe yepe. Est-ce que y'a le baki ngam na tira ki mwanda mpwe sala wete?
na mutu azogere bonheur na ye, na mutu bonheur na ye eza na maboko na ye, échec na ye mpe eza na maboko na ye. Et quant à nous maintenant ya koyeba nini eza bonheur na biso, nini eza esengo na biso, nini ekozala avantage mpo na biso, to adopte yango, totia na misala, tosalela mpe tomona résultat malamu. Mais soki tosi laisser faire, soki toadopte ya malamu te, toyoki me tonéglige. Et surtout que lelo pe ba mama belé baté ya na bango isuba na bango te tanga ya libala. Ye essentiel ala ta super na ye, ala ta bijou na ye, azwa mbongo na ye, lokumu. Mais kati na ye ayebi ke mwana ndenge ke libala na tia na ngaka 5% ya mayele, 2% ya mayele. Le reste à débrouiller. Oui, à débrouiller pe bien. À débrouiller pe bien. Mais si ko tango zi grâce ya yoka. Yoka sala examen de conscience et bongisa. Réussite, échec, ya libala esimbami na maboko ya couple. Eza deux personnes au basangani nde bako se battre pona bonheur na bango, pona réussite ya couple na bango. Alors ceux qui va se battre te, ba ju bisala copie coller, ba ina ona kati ya libala, ba adopter ya mabe, nde bango ba moni ki yango wana malamu. De sika faillite ezozala. Mama balobaka olie ligorodo lelo eza jour masebe kobima ote. Yo kanisa maham nyonso yo ya kosa na kati ya libala no ezaka malamu, alors que ozo creuser petit à petit. Alors que ozo mitimo ela libulu petit à petit. Alors que ozo détruire petit à petit. Mama, kozala femme insensée te. Kokenda kolokota biloko ta lokota te. Papa kokenda kozwa bizwazo to ya omema na kati ya ndako. So oza mobali no alingi yo mama, concentre-toi de ton mari, concentre-toi ya foyer na yo, concentre-toi de tes enfants. Sala ya malamu o eza na kati ya foyer no, o eza na kati ya libala na yo. Concentre-toi. Soko yoki na x kuna sala ki mobali na sala ki boy eza yo te. Aussi longtemps yo monité, aussi longtemps yo yokité. Mais pourquoi okoya na mama mabe na kati ya libala na maloba mabe na kati ya libala na yo? Ata na sali mobali, ata na zomisi, nga na lobaka toujours na bato, toujours. Même na groupe na biso ya WhatsApp kuna na lobaka. Na se na moyo. L'unique moto akufela biso, o makila ne sopana, o racheta biso, o sala ke nga pena ni na telemi boye bomona ngani na vandi na oswa na biso, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na à part ye moto akufela moto na sa mokili azati. Azati. Ni mwasi ni mobali oya okufela mobali akokeli felu oya okufela mwasi akokeli felu. Le plus important tango toza na kati na mabana biso to vivre bonheur to sala ya malamu tozala influence te tozala ba négligent te ba négligente te po tozo yoka biyoka yoka ça nous arrange pas. Au contraire, ils ont détruit biso petit à petit. Jour sous la la muki ma sebe bimi au comprendre to binga le ligoro do te oliaka. Otolo na yango to bukaka. Alors, tout se concentrer na kati na mabala biso. Ozana mwasi alingio, ozana mobala alingio. Concentrez-vous de votre vie de couple. Vous construire ya malam, vous ta l'avenir à bana na bino, vous ta la ba projet na bino, vous ta l'avenir na bino. Et quoi aider bino. Et quoi aider bino. Mutu na mutu, azana charge o ya mema, azana o nzamba pes na ya tia e kati na mukilo ya mema, ako se rendre compte pa nzambe, pa na biso te, et pas na biso batu te, ni pa mobali no, ni pa mwasi no, ni pa ba parents no. Alors c'est que tant ozana mission o nzamba pesio, sala o esengelo sala. Zwa swe ya manzaka mobali na o, papa zwa swe ya mwasi na yo, mwa muki ozwa kapesa ka mwasi na se faire belle, a paraître belle. Zwa swe ya manzaka mobali no, ya bilamba mobali no, ya mibali a poto biso to ki papa onte, a poto zaka 50-50. A poto zaka non, maman, biso to aba africain. Et surtout to aba papa congolais. Na communauté na biso to okande baba basa ba Swahili batiaka mibali na kisi mama siko yebisanga kisi ni o basa ba Swahili batiaka mibali banda kotia ti lelo ka batiaka mibali na kisi wana epola te kisi ni kisi ya bolingo ezaka bolingo mwasi azwa rôle na ye mobali azwa rôle na ye mutu na mutu asala part na ye tango omoni couple moko boye ça brille mobali wana na mwasi na ye pena donc o sentir harmonie yo bi atiaka mwali na kisi atiaka mwasi na kisi non ezaka kisi te ya bolingo eza
ya na bato penza baliaka bolingo, ya na bato bakonsomaka bolingo na bango, ya na bato bakonsomaka mariage na bango. Mais soki ozomitika na biyoka na bisalasala nde omona mariage no eke ekonuna ekoma elembi lokola poso ya koko ya 120 ans. Nzoto elembi poso esi elembi omona ndenge ozongisa yango te. Mais soki chaque jour ozo embellir bolingo na yo, couple na yo, ososala ba innovation bamakambo ya sika, omona ke le mariage l'amour est doux, libala ya kitoko, vie de couple ya kitoko pe ya simple. Toyebana kaka, boyebana kaka, bozala na partage, bo inviter ba comparaison, bo éviter ba copier-coller, bo éviter biyoka bisalasala, et bomona nzambe ozala au rendez-vous ya couple ya bino, et botie nzambe na centre ya nyonso, parce que yenda le kinyonso, yenda à plafond. Vie des couples na bino so bovani si nzambe yenda à plafond. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Ngala bino tokutani prochainement pour un nouveau numéro. Bo s'abonner, bo partager, bo liker, bo commenter, et tokutani prochainement. Merci beaucoup, bisous.